Ah, tiens. Pardon. Mon frère, il est triste, toi, mon frère. Adidor. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Salut. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre show Vérité en face. Awa, Nakati ya chaîne Abisso, couleur télévision, Tam Tam d'Afrique. Bandero Hotel Abisso Nanzela TNT, bon l'émission tous les lundis à partir de 21h, vendredi à 8h et puis dimanche à partir de 13h. Et puis pour la Bandeko, bon Hotel Abisso en direct à chaîne Abino, la voix du peuple, chaîne YouTube Nabino, yo. Ezaroko la grâce Nabino. Aujourd'hui, on compte plus de 336 000 abonnés. C'est vous qui êtes venus vous abonner à la chaîne Oyo Polelo et Zoa Audience Oyo. Merci beaucoup. Et là, nous sommes le 7 février 2024. Comme vous m'avez demandé, nous recevons Vincent. Il faut que ça soit au jour où il tourné pour te yebaka. Isaiah Kala, Isaiah Sika. Donc aujourd'hui, le 7 février 2024, on se retrouve encore ici pour vous présenter cette émission que vous aimez tant, une émission qui vous aide à bien orienter la décision de Bino, il y a autant de sa vie de Bino, Katskati, Yase, Amokili, Oyo. Chers amis téléspectateurs, pas plus hier, il y a un baki audio moko, il y a dans Moko, j'étais même avec Parouzi, le caméraman assuré. Quand nous présentons cette émission, et de fois on reçoit des messages, il y a découragement, il y a des commentaires, il y a des messages normaux. Et on écoute ce genre de choses, on s'est dit que tout ailleurs a idée, il y a décourager toute émission. Dites-vous que vous jouez le rôle du diable. Vous êtes le porte-parole, il y a Satan. Vous allez Satan a utilisé pour détruire l'œuvre où ils ont sauvé la vie à Batouna. Évitez ce qui Serge Maman a Benakio. Donc, on a fait une émission ici concernant les Cambouya. Moi, si on a utilisé pénis à plastique. Et une dame m'a appelé pour me dire, Papa Vincent, moi je l'ai fait. Je suis marié. Dans un mobile, je constaté que il y a 22 heures. Et pour la chambre, il faut 2 heures, 3 heures pour la salle. Et grâce à votre émission, on a déjà prêt à mais étant la telle émission à Bino, je me suis décidé à Tikango, à numéro à Pasteur Serge Nasolana. Et vous sentez que la dame, pendant la façon dont Azo Solana Likambo, Ozo Mona Moutaza, Azo a passé dans Likambo à Sali pendant un bout de temps. Et Lélo, si Dieu va agir dans la vie naïe. Ceux qui le du courage, il y a que tika comportement na mabe étant femme mariée na kati libala, c'est parce que et là il est temps de suivre cette émission que vous combattez, que vous traitez de tous les mots et dans la lobby. Ceux qui ont monique émission yo trouvé par na yote, dites-vous que il y a quelqu'un au émission oyo et salami poya va apporter lumière, délivrance na vie naïe. Donc, c'est pourquoi je demande à ceux qui soutiennent cette émission, quand vous voyez cette émission Vérité en face, ne retenez pas ça seulement pour vous, que au Talika a pu au passé, dans ma kamsoute. Soit aussi sur l'émission, je vous demande de prendre un temps. Joie émission, aimez en vous, likez. Parce que plus vous likez l'émission, plus
YouTube a retrouvé qu'ils allaient intéressant programme vidéo intéressant à repropager on peut bande comme sous bakutara nango so aussi ce ko like soit émission partager en mot partager les ndeko na même na WhatsApp na partager à 5 personnes puis ça bande ko na bino peut partager parce que ils ont mutu moko oyo problème autoza nango lelo et concerné payer et sikazali donc je vous en supplie bino bande ko bol croire na émission bino bande ko bo trouver paix ba réponse est belé na makam na bino je vous exhorte chers amis téléspectateurs de partager massivement nos émissions même aux hôtels même au hôtel à l'hôpital hôtel déjà kala. On se retrouve juste après élément au poto et bako démarrer émission na biso. Merci. Pona bandeko baza na posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse zo fongwama pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi baza na bandako a basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous continuons avec notre programme Vérité en face, la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, la chaîne de YouTube Nabino. Là, vous venez de suivre le programme Nabisso, il y a l'Ikamweta, l'Ikoginota, la Bakosoma, Batera, na niveau ya Maluku. Beaucoup de gens m'ont dit que Bazaki Kozela, janvier les cas, pour répondre, Nengezara, tant au bandé chacun se fixe des objectifs. Et là, maintenant, je vous annonce déjà qu'aussi c'est dimanche. Torokene visite biso nyonso torokene tina niveau ya malukukuna botina bandeko na bino mutuka bis ezali ofele na veni Kalembelembe numéro 256 bazala na partir à 8h to bis na biso toke bandeko baza déjà na partie à Changu bakoyika kobenga biso déjà comme ça to andoza bango nzela ti torokoma kuna nesika otoza kokende donc terrain za na tous les détails je pense que na site boko pesango na publicité les lotoyé parce que nous avons une situation. Il y a Ndongonabicho à Moissi, à Kinshasa, qui suit aussi cette émission Vérité en face. Elle nous a contactés via le pasteur pour avouer une vérité. Une vérité qui aujourd'hui est à la base, il y a destruction à Vinaï. Elle pensait faire quelque chose, elle pensait que ça, il et qu'on va apporter bonheur. Mais après, aujourd'hui, elle se rend compte que les alliés cause il y a malheur naïe. Et la situation est qu'on continue de bon côté. Elle a une vérité qu'elle doit avouer aujourd'hui à son mari. Après tant des années, où ils sont ensemble. Et elle a préféré de le faire dans le cadre de la vérité en face. Tozo yamba de Nabiso à Moissi et puis toyeba problème ni nazana. Merci. Voilà. Elle s'appelle Nathalie, comme je vous ai annoncé au début de notre émission tout à l'heure, qu'elle est venue dans cette émission pour se confier à Nabiso, pour tout aider, afin qu'avouer une vérité qui va certainement vous choquer. Et nous, à la fin, nous allons faire notre travail pour que Nabiso à moi aussi à perdre Oyaye Libalate. Nathalie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le programme Oyo, Awasikoyo. Merci d'abord parce que vous avez accepté les cas pour que pour l'homme et à la sujet à délivrance car pour nayote mais à la sujet à délivrance pour na bandeko yo bako kutala na libaku ya ikambo yo zanango tozana pour nayo o eza plus important eza yo bisa biso problème ni zanango et à la fin to ebanenga osumayo Nathalie ni émission. Ok, merci pour la parole.
En tout cas, si nandimaki na une émission oyo eza facile mais naza na choix te esengai kanaya nazo vivre vie moko ezosalanga bien te na kendeki koluka mosala epara jeune tonton moko ntango nakutaki ye mpe tellement azali na mwasi te nasepelai na ye nasalaki nyonso oyo mwasi akoki osala mpo mobali alinga yo me atikala olinganga te abandaki mpe kotianga ka te tellement bolamu na ye façon na ye ya ovivre namonaki question na vivre na mobali wana vie na nga ezala bien nde nakendaki kosola na tante na nga ke place na otravaille nasepeli na bosi na biso me naosala nyonso bosi na biso olinganga te nakosala nini mpo asepela na nga nde tante na nga apesaki nga ide ke ayebi mutu moko boye atekaka kisa bokoko apesaki nga poussière wana alobi zwa tiela ye na biloko ntango akolia comme ça okomona makanisi na ye kochange akolinga yo natunaki eza ya mabe te abi non eza na mabe te conséquence mpe eza te andimaki nazwi natieli ye na biloko atieli na biloko tokomosukula tokosolola atielanga mai nasukola asala boye ti bolingo yaki kokola asepelaki na ngai ti tokomovivre ayaki kobalanga ntango ayaki kobalanga tozovivre mpe na bonheur apres nayaki kokóma na zemi epusani nake na hôpital naboti mwana liboso nabotaki vraiment abotaki mwana moko ya kisimbi mwana wana nga moko ntango nabotaki ye esalaki nga mpasi koma nga mwana mwasi nakobota mwana boye kitoko oyo nga naza nango na mobali na nga ndeni nakobota eloko abo derangeaki nga nakoma ye na ba etension moko naboma ye tellement nzambe mpe alingaki te amikufelaki na ye nyonso wana tellement mpe mobali azalaki nde nasiakisi ebanda olobele eloko te mobali abanda olakisanga ka bolingo tozovivre tozokontinue kovivre nayaki koma na zemi ya mibale ntango nakomi na zemi ya mibale naye kobota mwana meme temps mwana azotambola te mwana akokisi 5 ans mais so nayebi soki mwana aza na 5 ans ondima te c'est comme si mwana naboti lobi mwana atambolaka te eloko te nde ebandaki koshoke nga kotala ngai ndenge mobali wana famille ya mobali bakomaki koya koloba ngai ya bino ekomaki nazozwa lisupongi te olala bo makanisi ezozonga kaka ntina ye monaki parfois eza eloko nga nasala yango lelo efuti nga nakende oluka mosala nzambe nabetelaki histoire na nga ayebisaki nga il faut osola na mobali na yo oyebisa ye baverité eza facile te ndenge nayebi mobali wana ovandisa ye koloba na ye boye seke nga na osisa lisolo te na ozala na morgue ya ozala na prison nde na préféraki tellement natalaka émission na bino esepelisaka nga boyedaka bato nazali na choix te yango nabengaki naya soki bokoki oyedenga soki mobali na nga koya awa nasenga ye pardon na miso na bino na explike ye oyo ezoleka mpo mwana wana akomona ye bo naokoka te esalanga bien te esalanga mpasi komona kompini mwana angelo bato azalaki na ye likolo me aye kofuta mabe oyo nga nasala komona mwana wana ekomi komitinda nga mona misala mabe naokoka kovivre na ye te naokoka kotala ye meme na miso na nga te nde nayaki mpa na bino soki bokoedenga nasola na mobali na nga nayebisa ye ke oyo nyonso mpasi nyonso oyo azomona ezouta nde mpa na ngai
nga moko naye comprendre que nyonso ya mabe ezoya na ndako nde nabotaki mwana liboso akufi na oyo naye comprendre que mabe moko nasala yango ekomi kofuta ngai ekomi ozongisa baretour na vie na nga. tokosola mwa moke totikaki yo ose défoulé obimisa problème oza nango mpo toyeba sikoyo ndeni tokomeka mpe kosunga yo. question liboso na ngai natuna yo tozongi nao na ebandeli olobi oyaka koluka mosala donc oyaki lokola bonne na ye. Oui. azalaki na mwasi te ntango oyo bolingai na ye? Non, nayaki okuta ye bakabwanaki na mwasi na ye. azalaki na mwasi te periode wana? Te aza na mwasi te. Et oye comme bonne na ndako okuti chaîne moko boye aza na ndako na ye aza na vie na ye bien oenvie omoni ke so bolingani na ye ozala bien. Yo ozalaki na mobali te periode wana bando kosala bon? Non, nazala na mobali te. kolobaki okendaki pa tante na yo ayebi so bokende kozwa kisi ya bokoko. Kisi nini ya bokoko mpo na yo ekoki koinoptize motu alinga yo soki eza kisi te ya ndenge ya spiritualité, c'est-à-dire ozalaki consciente ke okendaki kozwa kisi moko eza na ndenge ya butu mpo okanga mobali wana? Non, ndenge tante na ngai explikaki nga ayebisaki nga ke motu wana aza na ye nganga te, eza nango kaka ndenge ezala bapara baboti bana batikela bango babilo na bango eza kisa bokoko. Natunaki eke ekosala ye mabe te abi non esala mabe te. Nazwaki yango mpe mpo nasala mabe te, natilaki mpo nasala mabe te, nasalaki yango mpo nalingaki ye, nakokaki te na perdre ye boye. Omona ye faso azalaki na ngai azalaki patron moko bien, abanda ozwanga lokwa domestique te, abanda ozwanga londire ser na ye ya mwasi, me nga nazalaki kaka na posa na vivre na ye, naboyaki mwasi mosusu aya kokota na ndako wana, yango na préféraki nasala. Mais après on se rend compte que on dirait ezalaki kisi parce que comme on a bano bozobusa na mokili, c'est-à-dire que le diable azo régner en maître na couple na bino. Oui, nayaki comprendre que eza kisi. Tant azongaki pa tante na nga na expliquer aboyaki même kondima ngai akomobenga na ngai alinga kutu komona nga te kosentir nga te. Ngai esana bia ndenge nini yo moto opesa nga kisi wana ekomi so na obenga yo oboya oyamba nga olinga oswana nga te seke oyebaki ke eloko ozopesa nga ke un jour ebotela nga mpe ndeko na nga mwasi, je suis là pour toi, je suis là pour te soutenir, pour t'aider, pour que démarche esala mais mpo na yo moko yebisa ngai ekomama wapi esika nini oke mpo mobali alinga yo fotila ye biloko na kolia naturellement bolingo ezalaka naturel namoni yo nasepeli na yo nalingi yo mpo sepeli yango ndimi monsieur comme déjà ke fo tobakisa eloko moko na kati wana mpo bolingo ebota momoni te ke eza susu naturel te. Oui papa na comprendre. Bref, je pourrais pas te condamner parce que oye déjà pana biso on est là pour t'aider. Mais en fait, des fois, faire comprendre na bande copé mususu ba otala biso que bolingo ezalarana et l'homme mususu abakisa likolo te po et se déclencher. Bolingo se déclenchera naturellement. Ya ngeza mutu mususu kutalobaka ke moi simtalinga mobali liboso. C'est-à-dire que ceux qui déjà moi mobali azolinga moi ça a une réponse na ina mutema to obsangisi ba phrase nyonso. Donc, il faut ça la naturel ko bakiselo ote likolo. Mais dans tous les cas, nous allons vous aider pour que les lots, mobile nayo ayeba réellement ce qui se passe dans le couple Labino. Et à la fin, comme il y a eu déjà mariage, Dieu a dit qu'on ne sait pas passer que l'homme a uni. C'est vrai que votre union est ici dans Nengue à Malamouté, mais comme vous êtes déjà ensemble, nous ne serons pas là pour détruire votre couple. Avec l'aide du pasteur Serge, on verra comment Dieu va nous orienter pour que tout le travail aussi ça. Mais c'est important le mobile vous se retrouvez ensemble et Dieu va nous aider pour que il est bien. On se retrouve juste après. Merci. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP
à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabucho pour continuer ce programme Vérité en face. Nous sommes en présence de M. Alidor qui a accepté de son propre gré à participer à l'émission Oyo après expliquer la raison Oyo yé à Yeli Awa. Et nous allons continuer avec lui pour finir avec ces problèmes Oyo de mon Nabucho, Nathalie Alibucho. Monsieur Alidor, une fois de plus, je vous remercie. Vraiment, je suis très reconnaissant. Souvent, tout en a battu, tout sous le banao. Pourquoi caméra, pourquoi battu boye, na bibinoté. Mais vous étiez vraiment très coopératif et ça le bicho bien. Comme je vous ai expliqué, le but de cette émission, c'est vous aider, c'est vous apporter assistance dans bicho par rapport à problème au besoin et surtout situation au besoin traversé. Je pense que comme vous êtes là, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions sur ce qui se passe dans la vie. Il y a bandeko bagosel nzambe na musala oyo, il y a réconcilier batu, il y a aider batu ba bimisa la vérité wazanango pour que paix, harmonie et régner dans mukili. Mais Alidor Olimbi Sangana bandela sous nous quelques questions pour que nous toucher caméra sur koyo, vous reconnaître moi sur la libosonayo. Oui, c'est ma femme. C'est votre femme. Elle nous parle d'une histoire, il y a besoin d'un problème Yabana. Moi, la liboso à Botamakina, moi, un problème de malformation. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Mais comment est-ce qu'elle peut venir ici? Ma solo, ils ont un couple, la biso m'balé, à Robert moi. Je suis étonné. Ne pense pas que né Fandia, ça me plaît. Il y a Fanda pour Nayoka Makambo. C'est pas du tout normal quand même. Et là, ils ont un couple, discrètement, il faut moi comment est-ce qu'elle peut venir ici pour exposer devant tout le monde? C'est pas du tout normal. Exposant devant tout le monde, dans le contexte, c'est que il y a un posa à avouer la vérité. Et maintenant, à la maison, elle ne peut pas dire ça. C'est tellement grave. C'est-à-dire personnellement, au gérer en côté, au dit kumba la moko. Non, attends, non, c'est là. Et là, on est responsable comme moi pour gérer. Il y a tant d'années to fani naï. Ma bena malam, nyon soto to passa naï, yé binga naï. Mais là, et comme ali kambumo bena ko gérer en côté, c'est quoi ça? Mais déjà, le fait déjà que bozo botabana na ba circonstance bazo bimela wana, ça doit vous dire, ça doit vous interpeller. C'est-à-dire que c'est quoi le problème? Ni ba na bazo bima boina mukili. On a linga ki yango ya yaki parce que aligné sous-souté continuer bon. C'est votre femme, elle vous aime beaucoup et je pense que quelqu'un vraiment a début que à la fin vous allez mécontent na bisoté na démarche autour de ça la sipo. Et on a sengio, on a posé une question na dukana yeba. Est-ce vrai que pour y a lobby mais c'est un appel yo kayo. To robet appel comme sous tam sous y a lobby mais yo zo reconnaître en honte. Et on a tourné une question, est-ce que c'est vrai que vous avez eu des problèmes avec Mambabana? Oui, c'est vrai. Et de votre côté, moi, na liboso bo perda ki abninga bimaki na mukili na o ya mibale ninga zati siko na esprit na yo discernement, ya réflexion, ya sagesse. Vous avez déjà des pistes ya rekoyer ba le ni ko ça la ke bana ba za robima bon et puis et ça la ke bo connaître harmonie na couple na bino. Quelle piste je peux chercher? Piste ni na goloba parce que mutapes rabat les anzam. Et liboso akufaki. Et mibale abotami 5 ans déjà. Moi, je suis maintenant. Moi, je suis mungala. Je suis pas bangala bilo kwa neza raté. Na bala et cash. Na pesa tout, j'ai tout donné. Même à ta soko bengi famille na bango tout nyenga zawe. Elle connaît très bien. J'ai tout donné. Tu vois. Et puis na sala ga nyonso tout pas naï. Parce que tout, même sa famille na bango bande ko nyonso tout na sala. J'ai tout donné. Et maintenant. Ata yoso ezaki yo makambo to komelanga naï.
On va accepter en côté. Parce que Nazam Moubali, j'ai un cœur fort. Tu vois. Si on a expliqué ma cambo et comme il pendant que tu comminaye. On dit maté. Ça fait 3 jours passés dans le voyage. Mais ouais, où tu ne sais pas ce que j'avais vu. Mais au lieu de dire que je vais temporiser, comment est-ce que je dois fournir encore des efforts? Nathalie, pourquoi vous avez toujours foyer dans le bon sens? Dis-moi, je ma béné la linga kyo. Na tuni na sala ma béné la linga kyo. Les kamonini wangana yoko sukangana yote, to nanda kuna bisote ko matia. Mais moi j'ai juste subjugué yako yana mona yo penser que mutu mususu ba bengi singa pa mususu mais yo ne Nathalie oye nanga pour que wanda ko beta so lisolo nini puis makamba bana ezobima. C'est quoi ça au juste? Bana ezobima parce que Nathalie azo reconnaître par les responsabilités na ina makamba bana o bozo bota parce que le but que na esprit na sagesse na yo tout na bablo tout ça les hommes que les hommes de raison moté ko bana ba ko bimela bon. Mais Nathalie nous dit que azali kamura yebi ko sala ke bobi misara bana basa na betawa. Yango raison il. OK, vas-y. Avant le bas na lingaki na tout na moi ngena zo mama mki côté na yo pour vous dire que mon frère Nzamba permettra makam sous koma pour enseigner biso na futur. C'est-à-dire que Nathalie tout comme yo tout comme moi au commettre des erreurs. Peut-être aux gens pour ça les Cameroun mais les Cameroun deux hommes c'est là tellement aux gens pour ça na penza makasi et tinda batu sous par là tu veux dire quoi? Par là tu veux dire quoi? Dans mon absence il y a quelque chose qui s'est passé du mal ou comment? Oh hier bon azo banga ko ebisanga en face tozala kané tola la kané yango na lingi ka juste Nathalie sayo na opesa parole pas ya micro pas ya nani pas ya Nathalie comme ça Nathalie a expliqué biso ce qui se passe réellement entre lui et Bali pour que les logos se retrouvent beau. Nathalie papa Zoyo Kayo. Chérie, s'il te plaît. Mbisanga ndenge na memi lisolo ngo awa. Esala nga pasi. Façon to bota bana oyo esepelisaki nga te. Tengande sepelisa ngai. Chérie, s'il te plaît. Yango na bingande sepelisa ngai, yo sepelisa ko tengande sepelisa ngai. Toi tu sais à combien de personnes au libanda bato ba komo tonga ngai na matoyi na ngai na zoyoka. Oui, il y a des gens qui me traitent de mutakisi, nazo salaka bana bo mabana, nazo bimisaka bana ba mabemba mboso mongol so na famille na biso mona bilo abongo. Na beta maboko. Yango na ebo ebisa yo. Nyoso wana eza nango yo te. Nyoso wana eza nango ezo ute pa na ngai. OK. Naza na besoin. Zona mesika na mutema na olimbisa nga. Autriche ngai. Même pas. Même pas comment. Mais là par là tu veux dire quoi? Chérie, yokanga. Eh. Osala mutu malamu pana nga. Utikala osala nga mabe te. Tango nayaki kozuluka mosala epa na yo. Nasepelaka na yo. Mais yo otikala osepela na ngai te. Na banda osala nyonso mpo olinga nga, otikala olinga nga te. Eh oui, c'est vrai parce que tu étais ozalaki bonne na ngai. Si quoi fallait la salle. Mais nalingaki yo. Nalingaki yo malgré na banda osala epa na ope, mais natombaki amoureuse na yo. Et enfin. Et après namonaki olingaki nga propre volonté na yo te. Namonaki na osala nyonso olinga nga te. Yango nakende oluka tanti na ngai. Naexplikaki ye ndenge makambo eleka pa na yo. Nde apesaki ngai ide ke na oh Nathalie, s'il te plaît, limbi. Tu connais fan de prendre 16 ans aventure. Non même. Tu na fan de prendre 16 ans aventure. Au bengi singa ko ebisanga likambo. Tu quoi comme ko memanga na aventure. Na yo kayo. Na fan de prendre yo ko ne prend pas de temps.
Non, yoka, continue. Pesaki ngai idée ke nazwa kisi natiela yo mpo olinga nga. Ezalaki nango ezalaki te saloma, s'il te plaît, bébé. Oh, Zéla, Nathalie. S'il te plaît, mais s'il te plaît, pardon. Pardon, je vais parler à ma femme. S'il te plaît, pardon. Ozwaki nini? Natuni, ozwaki nini? Chérie, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, pardon. Longana liboso na ngai. S'il te plaît, pardon. Bébé, pardon. Ozwaki, Nathalie, ozwaki sortir la ngai. Ozwaki sortir la ngai. S'il te plaît, chérie. Monsieur, oh, monsieur, pardon. Tiens, Nathalie, ozwaki sortir la ngai. Mon Dieu. ezalaki na mpo eboma te nazali na mposa kopedre yo te chérie. Omomanga tosangani. Omomanga tosangani. Osala ezani. Osala ezani. Osala ezani. Pardon. Yango lelo na komobota. Bana mo basanga tina. Yali moso akupi ya mibale. Ye wana soki mongo soki nani. Ata ba kupaka senga. Dans ma famille moi ni yabo. Moi ni yabo. Yango na soka ya basala nzambe balobai na ya osengo pardon. Je m'en fous. Moi ni pardon na yo. O senga moi pas nzambe. Moi, plus jamais, il n'a pas monsieur, s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît, pardon. Pardon, et donc, pardon. Vous constatez pour terminer, vous n'avez pas pardon. Moi aussi, j'ai pratiqué. Ça, c'est pas le problème. Pardon, chérie, je suis. Pardon. On y est. Là, le lot, tu aussi la nato cabana. Maintenant, yo tiens ma kiss. Ni non, on appelle ça que ni non, c'est la famille. Yo. Bon yo zalaki na zuyo na commission moi si na pèse valeur na honoré yo. C'est quoi ça? Olibaki ni? Okutema na moi si. Okutema na. Chérie pardon limbisanga. C'est quoi olibaki ni? J'ai failli tout perdre na perdre nyoso. Na uti mwanda na kema kama musala. Nyoso te baby. Il y a un pasteur qui me dit n'intérêt que mitala pour aller bien. Chérie s'il te plaît. C'est quoi ça? Limbisanga. Palinga moi si nenani. Depuis aujourd'hui, tu m'as dit que ici, je ne sais pas, ce qui n'a dit à qui, ce qui n'est mon Dieu. Ah, tiens. Chérie, pardon. Monsieur, mon frère, Alidor, maîtrise-toi, mon frère. Alidor, maîtrise-toi. Nous comprenons pas. Mais plus de sale patte dans ma maison. Alidor. Alidor. N'importe quoi. Mon frère. Kita ndengolanga. Nayebi pas Suzana, nayebi kanda na yozana. Peut-être yozana maîtrise, ozo manifestant pena ma capacité. Je me mets à votre place. Maintenant mitso yeba que c'est Dieu maintenant qui est en train d'agir dans la vie na. Olobi le mot très capital ngana retenir ah. Et c'est sûr que tant ozo na nzela okuta na pasteur mo biso tala likambo etali l'année là non mo betali libota na yo. Donc c'est-à-dire que Dieu a tika likambo na tana asa likambo na tana. Maintenant c'est le temps yo ozala délivrer na ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Parce que soit comme la qui est mort l'ingate. Kasi to sungi. Soit comme la qui est mort l'ingate. Sungi nani? To sunga. Sungi nani? To sungi po yeba vérité. Po yeba vérité. Makambo ya lobby et sungi yo parce que siko lelo yebi que oza na problème spirituel oyo yo. Non, elle a caché ma vie. Elle a caché ma vie. Asa Jonas a vie na ngai. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est fini. Alors c'est fini, c'est fini. Alidor. Depuis l'enfant la pression est cadeau. Alidor. Na kabelo est cadeau. Alidor. Moi na kabelo est cadeau. Alidor. Rien n'est trop tard s'il faut recommencer. Oui, papa. Et là au moins ça ceux qui sont recommencer avec qui? Avec elle. Ngaila bandelane. Moi je suis avec qui ici? Yo limite na kufa. Et là il y a ça c'est comme na masana ko na bato ba kufa. Pour ya tika na o ngasa ina. Je vais dire pour na oboma oteza ka polingo na. Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, c'est votre frère, Père Condé, Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à cœur de répondre des événements sacerdotaux sur la ligne de prière. Écoutez bien, commencez à te faire enregistrer de maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit, il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes
toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas de nous appeler maintenant avec ces numéros 0033 7 66 27 40 02. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Chinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer maintenant. Là où vous vous trouvez, n'hésitez pas, envoyez vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimés, nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Le Caraïbe en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mais bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Merci Cordon pour la parole. Mbote mingi na bande konyoso balandaka biso. Na oki passe parce que biso ba mama kaka. Na oki passe po eyena ngamu na biso lisusu ba mama. Te misali nga passe. Dans le bango mille fois. Mutu soko tambula sans Nzambe nde tambusaka batu ka boy. Mutu ayebi Nzambe. Okoyi kolinga mutu na kisi te. Po kisi okozano kisi bien. Mais ba opesi eloko malamu. Oyo moni ke eloko ba pesi ngeza ya malamu. Nzoka ni ba pesi yo cadeau empoisonné. Okomona on ebandele ezala ya malamu mena suka na yango akolinga ye pa récupérer oya ya malamu. O eza pa na yo. Yango to moni na bana. Lelo mama ke na ozwa kisi po kanga papa na biso. Mais amoni ke ate kisi yango esimbi lelo babalinga na vani na ndaku. Nazo mema pezemi habite ya malamu yango wana mo ebite o satana bongise liyo lisusu mais soko yekiti ke zo sambela eloko ekoko salemela yo te lelo zubana moko bazo bima bien te kasi biloko kende ko zwa yango penza oya ko peso kisi apesio ya apesio monika apesio ya malamu ndo yebike abombi boya ko yebike ko benda na ya malamu na ya ko bimisa ngo nsa bendi yango aboti bana kizingi mais surtout de reconnaître que ma bena eki ala yebisi yo papa ki nazwa ki kisi papa ko we na ko kabwana mama te parce que biloko ya tela ki yo yebite pona ozala pe calme faut kota na délivrance Nzambe asela bi oza pe na délivrance po balongola biloko balesa yo biloko ekota po eza biloko ekota kati na yo na ndenge ya kota kenda ko zwa kisi wana ebe papa wana na yo moto liaki okozaka décision kaka boite ke to kabwana okoma na ndaku te po luka délivrance pe ya bébé wana so binumba ebo sangani boluki pena Nzambe penza délivrance koti na yo na mwana na mama Nzamba osala bino ngolu to na posa bo kabwana te papa na posa te bo panza te to panza mabala batu te to lingi bo zala bo moko bo landa ba prière na bino Nzamba lola ko salela bino ya minene bébé wana boso mona na akobonga na nzela ba prière akozonga bébé ya malamu obo na ngo posa pardon na ndenge lisusu yo za bo délivrance na miloko nzo baki misana yo baby ayepanza mitubanga ati si ta bozuka délivrance ne Nzamba lola osala bino ya mini ta musu ya koleka obinu bozaki nango bande ko nyusu ba otala ngai o nyusu ba chaka mbai na kisi na lobango mille fois kisi ya solo ezaka ka Nzambe na ote ko lobango dernièrement angabi kanga mobali no epa Nzambe po eza ya libela mais soki kangena na pa muta mukili okizwa kisi po kanga yeba mukolo akofungwama eza lokola mbwa oyo bakangi na singa bafungola kena ba erni poison mamiyibi ndeza kele mbalo afungwami lelo aba yebisi afungwami magi ba sena défense te afungwami botike loko wana bokanga mbe na bino epa Nzambe nyonso kozala malamu mais soki okena okana ndenga mukili Nzamba opini batu nyonso na ba oba pesa ba kiswana kisa solo epa Nzambe. Merci. Merci Cordon pour la parole. Na koloba mingi na sœur nangai. Sœur aya ki pa frère banda koya, oya ki lokwa bonne. Oya na intention mabe. Ti osala effort mobala lingi yo. Tango alingi yo, ole ozala na confiance na ye, oke na osupa tata mwasi. Tata mwasi ole mema mwana na prière, yo memi mwana su na bisala sala po basalaka. Ba biloko wana esimbaka te. À la longue ezalaka na problème. Soko saleli yango suka ezalaka na problème nango kisi esimbaka te ya kisi ate umeli ate sali 10 ans suka esimbaka te mais pas Nzambe ezala pour éternel
sert nanga po ayeba nzambe te so oyeba nzambe olinga okende koyoka tata mwasi te ata mutu moko olinga oyoka te mobali asalingaki yo oza na confiance ya mobali na yo vanda na ndako na oza na confiance ya mobali na yo ntina niveau wana pourquoi okende tala lelo perdre balobaka toyokaka balobaka salaire du péché c'est la mort tala nde olinga perdre libala na yo na biloko oyo na likambo oyo osalaki na likambo oyo osali conséquence nango yango esali ke mwana ya liboso akufa esali ke mwana ya mibale azala bongo mwana bimi victime pamba po likona masumu na yo toutefois oye avouer eza problème te donc le lobby déjà nzamba za na part na yo nzamba za na kana yo nzamba za capable ya kosala ke makambo nyonso oyo ekoma normal frère nanga na oloba po na yo olimbisa ma chérie limbisa mwasi na yo asala bon viki aligaki yo mingi na bolingo ayaki nango abanda omona kaka ke so alingo na pamba boye esimba te tika na keka na yebisa tata mwasi po tosala eloko mo boye na protéger ka libala nanga asalaki yango na nkote limbisa ye mon frère nanga limbisa ye bokenda ndako na bino libala na bino ezonga ba décision oyo ozwa awa ekozala te alongwa na ndako nanga eza ngo na tina te papa nanga bokende elobika mama na biso yampa na otoloba bokende ba prière ba pasteur balanda ba prière bosala ba séance ya prière basambela ba délivrance mwana okoma bien ta pa nzambe ezala te elo mo pa nzambe te ezala ta tout est possible à celui qui croit nyonso pa nzambe eza facile so basali mwana délivrance mwana ozonga normal même yo moko pe bamakamno nyonso ezongo leli babiloko nyonso esali biso pasi biloko nyonso ebungi operde babiloko ebele bamakamno esimba te ekosimba na assuré vraiment ekosimba epa nzambe ekosimba mon frère merci. Merci Cordon pour la parole. Elo nakoki koloba na olobaka na maman. Nzambe nde toloba ngo mingi nzambe nde mutapesa libala. Kisi ya bolingo eza na nzambe. Deuxième kisi ya bolingo eza ka bolingo. Tango tie bo nzambe liboso na yo okotisi nzambe na foyer na yo to na vie na yo. Nde yo omona ke nyonso na yo oyo bando osala e bando ko réussir kaka. Maman tanga yaki papa tellement monaki ke papa zo lingete ye akimaki mbangu pa tata mwasi tata mwasi aza mutu. Tant mususu pe tata mwasi wana monaki habité. So kana tiki mwana mwasi oyo a continuer ka wana tant su lelo mobale ana lingete lobi pa ko lingaye. Mais asali kaka tie mutema mabe a conduire yo na nzela moko boye o ekoki ko mema yo ka na perdiction et lelo okomi ko vivre ba conséquences ya makambo yo biso tokena akoluka okomi ko vivre ba conséquences o ya kokota bandako ya banganga o tshela mwa mobali mwa kisi oyo o tokanga na mwa mobali o yeba te ke nzambe nde kisi ya solo pe bolingo nde mutu evandisaka libala. Tant nzamba vandisi libala yo travailler bolingo ndoko sentir que libala na yo e vanda penda na stabilité mais maman akende ko luka mutu po mutu apese solution mais papa nangelo na koloba ke moni lelo ezalo kwa mayese sopani nzambe wana sali yo grâce kutu lelo ye ba vérité ozomona ba difficulté na vie na yo ozomona makambo ezo marcher te oyeba ki te cause ya ba souffrance na yo nyonso mais nzamba sali yo grâce lelo oyeba vérité ya nyonso oyo yozomona na osenga yo kaka ya solo eza pasi ya solo vraiment po olimbisa mutu boye na makambo oyo yoki lelo eza facilité mais zwa temps na yo autant okozwa temps na yo otala ndenge bovanda kipeka na mwasi na yo otali vie ya mwana wana ozoloba lelo na kabeli yo mwana te ko kabeli mwana te mwana za ya bino mibale nzambe nda pesa ki bino ezali nde mokili na diable tellement ayaka ka po bebisa yende mutu akoti abebisi po lelo mwana wana koma na eta oyo aza nango mais nzambe oyo azali nzambo aza capable ya nyonso nzambe oyo abikisaka le médecin par excellence ye nzambe wana pe aza capable kubikisa mwana yo bosimbana na mama na liboko ata lelo te ata kolimbise lelo te mais biso to sengi yo
olimbisa parce que oye abimisi nzamba likolo alimbisi etikalika apana yo papa yo pe ozwa place na motema na yo olimbisa na yebi ke na ba prière nzamba okangola na mwana na maman pe na yo. Merci Cordon. Merci Cordon pour la parole. Nalingi na solola vraiment na papa na biso Alidor pour na kotalisa yo parce que na koye biso te kolimbisa ngai po na nga o excuse nga na beto libako oboya kolimbisa ondima kolimbisa etalaka yo moko parce que o faire partir na eloko moko o yebi na malamu te na mituni ba question so na zaki o faire o mituna ozaka na se envoûtement to envoûtement c'est longwe pour moi ça yebi choqué na simbila ki okisi il faut mituna na kati no siko na micho ndongo fandi awa est-ce que na ozo ba décision par rapport ya ka pona yoki eloko oyo to na ozo ba décision par rapport ki na zasko Alidor nga mama na biso botanga et Alidor ba ne ko zo ba décision ndenga zalaka to Alidor aza na se envoûtement parce que envoûtement est eloko muta ko maîtriser ngote. On peut te dire que tu es envoûté yozo zo ko ma seki ta femme te dit que na simbela ki okishozo bana boyo. OK, d'accord. Bobo Yanikas. Il y a ça envoûtement on casse longo. Tu vas comprendre que ata bokabo l'envoûtement est là. Mutu nyonso o azo vivre na kati ya envoûtement ça mutu ba livrer na kati ya conduite to na kati ya to benga ngondi le mot m'échappe. Donc ba condition na kati ya contrôle à mutu mo boui. Ça veut dire il y a un esprit derrière l'envoûtement là. O ezo tindika o sa makamne ya ngo ezo linga. Et ba envoûton na lo msute ba envoûté o linga mwasi na yo ata sali mabe ata sali ni o linge kaka. Parce qu'elle-même a reconnaître en ok tant azoloba te kufela ki mo liboso tellement biloko wana ezalaki yepe mo raisonnant ezate sko biloko ngo elongwe. Tu vois pas que nkola linga chargé pour la délivrance na omoko si vraiment olinga vie na yo même na sa envoûtement na yebiso ke matoye yoka o comprendre que na kata prison moko o sengi na kangola manango boloko ba kotiso parce que oyeba kité Bible yebi singa boye. Bible lobi nanga mutu nyonso o azo reconnaître à commettre acte au sans les savoir. Ayeba ki na eloko te. Lévitique chapitre 5 le verset 15 16 tino na 17. Et le bito mutu a reconnaître que siko mamnando sa ezaki mabe, mutu ana ke luka sacrificateur. Ba otinde ke luka sacrificateur. Kendo solo na ye azana makambo yebi azana prière o sala po bolimbis et la yo. Parce que au vivre na kati envoûtement mambo yebité. Ba kangi yo sika moko vino eza conflit sika moko boye ozoye ba vérité to zalo kwa muto amona te ba fandisio wana et muto nga ye biso siko ke na kanga ki yo olokuto loba ah merci papa ndebo edenga maintenant comment faire pour na bima na kati ya bisala salo ya sala kingai na mituni siko nga moko tango lobi ke kozonga na ndaku na ngati bon émission esili awa ndeko aki to sunga ito continuer na ba prière yo tango ozonga na ndaku ondimi siko ke na sa envoûtement isa moi sana bima Muto azan voûté, azongi na ndako, moi songa na ndako. Alors le bané bima. On comprend le que ça là. Et aux astu na makasi mon côté. Raison pour laquelle makaso c'est là comme bimisa tango aux la normal et makaso zo bisa tango aux voûté. Parlant na linga na ebisoni, na linga na benda yonde, na ebiso soit conscience ici que vino na posa nzambe posa la libérer. Bible yebisinga na Jean, muto andimi ko poussa na peni na nzambe. Mutu wana komaka azora bosomi et nyonso yaye oyakala elekaka tout devient nouveau tango yo boyi ko komisa ya sika oyolinga ofanda na vie wana en tout cas na bondelo papa nanga luka nzambe aso comment comprendre que nzela uzanzela délivrance na yo et cette femme ana posa o libérer yo et yo lukila nzambe mais pona maman na biso et pona bandeko na biso nyonso na bondeli bino nazana sika moko te. Même physiquement, na tanga ba ibisanga ke po muta lingo mingi fo simbele loko. Eza raté. Soko linga na conseiller bino, na tini bino mabete me na opesa bino conseil. Soko linga mutu yebise ko linga ye. Malama biso ke alingi na été c'est fini, c'est fini. Ke o linga mutu o mona na ko sala ngote na zana mutu moko boye ako edenga parce que Bible interdit biso. Mutu moko ta za censé réconcilier bato ba obelela ba kufi. Bato ba osala bisala sala ko na empêche le romo boy non ça c'est le romo boy non Bible interdit biso et là non so Bible ezo pekisa so ko sala e ngolo bana simana ngo za la malédiction na simana ngo za la condamnation na simana ngo za na lakeli mabe
parce que tant que Bible lobino ko sala te yo sala c'est ko contredire Nzambe. Tant qu'on contredit Nzambe va venir OK, bravo. Toi qui est ce qu'on a là parce qu'il dit que le diable c'est un menteur. Diable a mon cause, a personne à gauche, na droite à bongise lo ku a robetu ya malamu. A ko beto na gauche on que simbi, mais na droite a bongise li ko fe ko la li so kao. Talatina a sokolika étoile na yo. Nani ebiso ke mobali one mobala vi na yo. Nani ebiso ke yende sengele mobali bo fa ne vi mobimba. Soki mobali ozo linga yo, to mobali o linga yo, e yaka na pete. Wanda conseil mo gratuit. Bolingo nyonso o ezo promettre ke yaka na pete sans force. Soko lingi o linga mutu, yebise aboya. Soko aboyite, bo solo la. Aza pe muto ezo sala. Ndenge ngai lokwa mobali na oka posa o linga mwasi nepe mwasi ozana bolingo kati na ye ma kokoloba ndete. Menga na conseil bino bo fo bolobaka. Po bokoya kana kata mitambo aboyite. Po soko lobi mbala moni que ça va. OK. Au moins que kuta pena mobali o pensa mobala solo. Parce que kuta na mobali mo pa lobaka. Un jour on rappelo que yondo linganga. Un jour il y a biso que oza mwasi te nga na considérer côté parce que yo moko ya na vie nanga. Alors mutu sengel ayeba nzela o ya zokota surtout na mamitali bolingo. Bolingo eza terrain moko eza musielulu makasi. Oyo même nga na oteya yo soki na sali nango ba black na osieta. Parce que bolingo eza na au nom de Jésus te. Parce que Bible lobi résister au diable mais fouiller l'impudicité. Soko lobi nga na bolingo na kotele manga na mobali na noko maman na nga papa na nga okweya. O comprend que bolingo elongolo na mission. Bolingo ebomela yo mission on a aussi sur cette terre. Alors tant oyebi nanu nzela malamu te kotalisa biso te ke yo za muta bolingo koleka batu nyonso. Kotalisa biso te ke yondo yebi nzela malamu nakendo ko simba pona kangama na mobali oyo pone na zomoni na mbongo nde na zomoni ndenga lobaka nde na zomoni ndenga zaka mulaya tuka ye nange ko simba tala lo pasto suki. Diable a ko frapper yo kaka. Arlobano ozaya nga parce que ko condamner nde via mutu. Nzoto mutu te mais via mutu ndo ko kanga. O kabeli ye vie. Il faut muta comme na kata vie wana directement na mukila molili. Bazana ba démon moi j'aime pas vraiment utiliser ba comme ba démon pour éviter ba retour mususu. Mais je n'ai pas ça batu. Il y a des démons qui viennent seulement pour nous combattre que biso so muta cédé yo et so muta kwa moi sinayo. Ça veut dire nous autres moi sinayo et faire partie la personne ya kotaki yo lokola mobali obimana ye diable a comme ko utiliser ce ko yo azu nous autres on a fandison à travers moi sinayo. Moi si no ngobenga moi sino mobali no ngobenga mobali na yo tu dois réfléchir sur ça et so monique na bonzoto okokate cherche l'Éternel et na temps wana nzamba ko épargner yo na babuzoba pour vivre en retard ba ko sauter la vie est en retard et ozongi so sima pendant que ba musu ba avancer yo ozonga sima. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 4 verset 26. Voilà, merci beaucoup na équipe na biso ya conseil vérité en face na intervention na bino qui certainement n'est dans le bagage sumara bandeko ba arate mais bandeko ba rotala la preuve année que nazora à tout moment en tout cas ça passe pas 2-3 jours sans que tout le monde ait un contact il y a pasteur Serge qui vraiment nous aide beaucoup à codifier bandeko batala la émission oyo. Mon frère, je tiens une fois de plus à remercier pour avoir accepté à revendre Awa. Ne remerciez pas que ceux qui te revendent Awa, moi si n'avez pas à la Awa te respecter la décision na yo, te respectant pourquoi parce qu'on s'est dit victime est ayo. Tu as engagé une bonne nanda kunayo pour essayer la remusala et du coup tomber amoureux na yo. Ce qui arrive à tout le monde, bah tout belé pe babala le lo ba bon na bango ba tia bango pe nanda. Vous n'êtes pas la première personne que bonne moi qui au sam sala pa na et après au CPL na bobala. Mais il s'est fait qu'après les lots découvrir que relation amoureuse na bino ezaki batina ba émotion naturelle tezaki motivé na elo mo ezaki stimulant ou ezaki plus ba force négative. Et yango lelo ba fruit nango ezo porter tozo mona nini bozo bisaba na muki. Comme le pasteur Serge vient de le dire, vous pouvez beau vous fâcher au bimina au kei,
Mais c'est-à-dire il y a déjà une mauvaise présence dans la carte ya bomoinayo. Où ils ont vraiment la délivrance et salama. Ils ont vraiment intervention divine dans la vie nayo. Pour le moment, moi c'est que je peux vous conseiller, je peux vous exhorter. On n'est pas ici pour vous demander au sein au limbisana de moi sinayo. Parce que si on vous demande c'est que vraiment le pardon c'est quelque chose de bien, mais il faut savoir à quel moment il faut qu'on s'engaille. Au moment où vous êtes là, vous êtes encore choqué, vous venez d'attendre une nouvelle. Aux hommes on a peut-être tanyo souvent na moi moi nyo so même na bon moyen yo. Mais obiso to sengyo na no liboso, ils allaient se libérer parce que sur le temps on a kanda na ye au empêcher le beau Nzambe et agir na bon moyen. Biso lo to sengyo nengo ko ina mabo na biso to accompagner yo de façon que délivrance moko efficace salama. Et puis après c'est à vous maintenant oyeba soko olimbisa to olimbisa moi si na ote. Vraiment la décision reviendra à vous. Pourquoi je le dis? Parce que c'est pas une relation amoureuse qui est née d'une émotion naturelle que au moins moi si on lié. Si déjà elle nous dit qu'elle avait utilisé quelque chose pour que yo tomber amoureuse naïe, c'est que c'était pas naturel. C'est pourquoi je dis que la décision vous revient sur le robot et tout olimbisaï. Mais oh il y a biso ya mutuya ezali que yo lelo ozala franchi na nyonso o Satan prévoyait qui pour na vie na yo. Dès le vraiment biso to ba ki otika la poto sur la naïe. Merci beaucoup. Voilà, je n'aimerais pas vous faire beaucoup parler parce que tout est déjà dit. Chers amis téléspectateurs au château, je pense que nous mettons fin à cette émission par là. Parce que situation Nengezaleli, je ne vois plus Nini Togo pour aborder le sujet de Awa. Il est avec nous, on va rester avec lui pour parler. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas abandonné notre sœur, mais des fois, on reste rationnel dans Makamusu, pour Nini n'a pas équilibré Makamu. On reste avec notre frère, et puis nous allons voir comment tout évoluer dans ce moment. Mais ce qui est d'abord la priorité, c'est les Canadiens de délivrance pour que nous soyons côté dans le bon moyen ici là. Parce que déjà, tout le monde qui est là, a beaucoup de peine mais pour le même donc il y a une force surnaturelle où ils ont créé Makamu, il faut base à la délivrer dans. Merci à Dari Devante ça, merci à Parouze et ça, au caméraman assuré, merci à Gilles Zolano, merci à Château Cole, puis merci à l'équipe dans le conseil, Maman Yampania, Maman Clément, Sandra, Kaluji, Pasteur Serge, et merci à Maître Danilo pour la sécurité. Maman Bref, il faut plus à Maître, merci parce que ça la Moussala Mene. Tout le monde à une prochaine, merci. Naturel. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona ara na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou eso ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis qui si on est dans la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et qui commande n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Nous avons des cheveux, pour ça les huile na shampoing pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya des cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso au to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou,
Vous allez dans la diazostimule où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans la zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez dans la sensifos où ils allaient malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans la méamycine crème où ils allaient traiter différentes formes de maladies où il y a ploposo, mycose où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans diazolex où ils allaient traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allaient pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez dans méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez dans allium où ils allaient kiss na biso ya tension, ils allaient traiter hypertension. Vous allez dans borex où ils allaient kobombisa système ya papa, ils allaient komisa yango mulai pe monene. Vous allez dans menga kiss na biso ya makila où ils allaient kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis vous allez dans tisane docteur Maxon où ils allaient tisane na biso ils allaient traiter myome, fibrome, kyste ovarien et puis basi où baza na problème ya kubota. Vous allez dans diabéine où ils allaient kiss na biso ya diabète et puis vous allez dans antipoison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a